La famille, nani azongisi concert na poto. Eza fali to eza yete parce que to comprendre te. Tozo comprendre te congolais ezalaka nini mutema mabe jalousie to kaka nini. Parce que jusque là to comprendre te poto moni ba jaloux tellement belé. Batu mususu bakomi koboya yango, batu mususu bazonzima, batu mususu ekeye zongi, ba complot koyoka na pona mutu moko. En tout cas, eza pasi pona communauté na biso, pe pona mboka na biso to ebite to kosuka ndenge nini na makambo oyo. Voilà, bienvenue sur notre chaîne, La Grande Découverte TV. Abonnez-vous mes amis, likez, partagez. Vraiment nalinga bino mingi vraiment bozalaka wana pona ko like ko partager malgré ba absence na biso. En tout cas ba peine na bino ko sala biso bien ko benga biso ndeni ni bolali position musale ko sala mate ya vraiment ezala nde boye boye nde ezala kande to linga kabino bino pe bolinga biso. Voilà bande ko lelo bino mo bozo mona na communauté affaire ya nani azongisi miziki na poto. Vraiment bande konanga tonzimanaka muninga soka sali bolamu tonzimanaka esalaka bien makasi. Faut pas ko salaka babiloko to salaka wana eza malamu te. Na ba ivoirien bakomi oseka biso bazomona degré ya kimutema mabe na biso bandeko. Est-ce que vraiment ezalaka bongo? Comment on a même ba ivoirien ba omona bato baza mitema mabe bazala kande boye ezo sala soni pe mawa ezo pesa soni pe mawa bande konanga. Pona nini tozaka na mutema mabe ya degré ya boye? Pona nini ezaka nini na biso eza simple. Muninga sali mabe kumisa esepela muninga azui sepela na mboka na biso Congo muto azolongelwa biso soni lokola fali azate. Tonzimanaka bandeko na ngai tonzimanaka. Muto azolongola biso soni lokola fali aza international. Soki lelo nazo bandela bariana bakoloba lingala bakoyekola lingala eza grâce ya fali. Eza grâce ya mwana mobali wana fali. Alors pourquoi pas ko soutenir yena bola malamu oyo azosala? Pourquoi pas ko betela ye maboko bandeko na ngai? Lelo tomona ba kombata batelema e kombango banda babanda changement moko ezala te. Ezalaka te ya sika ezalaka te nyonso. Ezakaka boye bandeko na ngai. Mais lelo musique ya mwani zongi mutazongi se biso musique eza fali pupa. Alors pourquoi pas kobeta maboko? Pourquoi pas konzima ye? Eliko nango tolali tolamuki kuna batu bako finga kuna disque d'or ezo bima azo teka des autres. Bande koneti président na biso Félix wazekwa pena na nenga mabete bande konanga. E kamusanga soki lelo papa na biso wazekwa akozala pour batoyo bazotonga fali pupa. E kamusanga makasi vraiment soki wazekwa akozala parmi bato bakotonga fali pupa, bato bakomona fali pupa mabe, bato yo bakoboya ke fali pupa mutu azongisi miziki na poto. En tout cas bande konanga eza mawa mingi. En tout cas la famille eza mawa mingi. Wazekwa kutu nanga zana asila na mawa na yokela kaye na ba concert mususu abetaka bampiaka ayepe na oyoka ako bato balobaki bako liesa musique. En tout cas wazekwa zana kati ngapena na yokela Félix wazekwa mawa mingi. Amutu papa moko fatika na musique yango po omone loko soko lingi me yango lingi yote. En tout cas tika na yokaka mozo mona ke wazekwa pa lingi kotika musique yango te. Azaka na musique alobi ye na musique tina ti
et na yoki kuna fois beta arena na Paris vraiment na éviter azu producteur ango azobwaka na ye mbongo to vraiment kobeta po waze kwaza mukonza mpiaka wana bandeko na nga na bino toyebi ke waze kwaza mutampiaka ba série wa abimisaka nzembo ba Newman motalibo maliaka na fulo wana série wana en tout cas abandai kopela na bandenge na ye. Mais pour le moment bandeko na nga waze kwa pena mukonza mpiaka akosala mpiaka pour le moment mukonza mpiaka siko na ebite arena ngo azoke kobeta. Bon peut-être pe ba congolais pe c'est normal peut-être ba okota kaka putala kaka po bandeko na kosa bino te na poto congolais aza na elamba mais ba place a kolatela ngo tellement ezalaka te donc c'est normal wazi kwa koya boya beta batali pe quand même supri yango pe eza nango yebele te tokende ka me ba miyebi ke nde tokende boye en tout cas kuna eloko eza te congolais miyebi na ye mais vi ke ndeka na yesi bino place a kolatela elamba eza te nakende kaka elelo aze kwa kokamwa olo sepela ovandi ta ebele obetaka ndule sute grâce à Fali afongoli bino nzela bokumo beta bandule mais bino nyonso bosangani liboke na bino pona ka bo combattre mutu wana toucho mona ya autosala nzembo awana vie na biso bozi abooste vie bozi mwanambu tomoni yango biso nyonso parce que ba vie bozi basala banzembo ya danger mais na minitio bazate na minitio ezande ba Fali ba faire héritier mais number 1 na bango na minitio tokende tozonga eza Fali oya boy asali oya ye mokili na minitio toza bongo oui mais kokamwa sikoyo bino nyonso bozolakisa biso pena kimotema mabe na bino bozaka contre mutu wana moko et après tant siko boza contre ye après siko bozwa nini na ba musicien bosangani na ba journaliste na bino lelo tomona ki Sarah Tola tengamaki mwandambo akomaki faire boye lokwa neti mais ye moko pena talijara ki mutema mabe te tomoni ye wana azongeli kokotela Fali et azokotela Fali te mais ayaka koloba nde ba vérité moi swana Sarah Tola ayaka nde koloba ba vérité et mama Congo azaki mutu oyo biso nyonso tomona aya abenga bandeko na biso ebele o balobelaka Fali oyo balobelaka ba comédien ba mikala mais tolali tolamuki tokamwe toko comprendre te que ye moko pe apparemment akomi na ye Medding Mukala po niveau azoya kolobela Fali ozomona ke o motema mabe to nini tobenga ngo nini mama Congo akongosala ba live chaque jour pona ndeko na biso Fali pupa toyebi te Fali asali ye nini mama Congo na ndenga mabe te bandeko na nganga na yebi mama wana yaya wana ke alinga ba bêtise te toyebi mama Congo alinga ba bêtise te toyebi aza combattante mama mobwe ye pena alobaka pona makambo mboka abundelaka mboka et tout mais kokamwa lelo vraiment ezosala nga na pasi komona ye akosine pena na ba bêtise yango ya kolobelaka ba musicien ya kokretaka ba musicien. Pourquoi pas ka koluka kosala émission ezala nango ka normal ya malamu olobi ya mabe olobi ozomona mabe mais pourquoi ka koya kopike muninga po Fali yango pe jusque là so totali bien nga vraiment personnellement na mona mabe oya sala raté oui na ngambo ba musicien de bandeko ebele balobaka bimisala ba musicien na été quelque part place wana tokopesa bango raison mais après wana non toyoki na ba makambo susu te oyo azosala succès na ye normal
Alors, pourquoi pas to pesa ke chance to betele maboko, asana a continuer musana na ekende malamu, parce que nyon soane eza honneur na biso ba congolais. So otali ba ivoirien, ndenge bakumisaka biso, otali ba ndenge bamona donc eza na bandeko ebele bandeko na nga na yebisa bino des fois balobaka ba congolais bozalaka bien fa na botama na nga congolais. Baloba yango mpona nini? Baloba yango mpona bamonaka mambo eleka na mboka na biso, bamonaka toza na nyonso, bamonaka apaka pasi na motema mabe nde kote na biso etonda. Mais nyonso etikali toza dans les bons. Bandeko nanga tomilinga, tolingana, totika motema mabe, totika ko jalouser baninga likolo ya $100 bapesi yo, likolo ya cop mo bapesi yo mususu obi opena otie vi na wanje. Totika biloko wana bandeko nanga, biloko wana efuta biso eloko te. Biloko wana so tosala ngo tokozwa na biso eloko te, motema mabe efutaka te. Et tobosana te nzambe pe alingaka bata mitema mabe te. Toluka tosala malamu ekosunga biso, ekosunga memba descendant na biso, bana na biso tokobota. Siko neti boye mama Kongo komitalaka boye ba video ozo sala kili lobi siko na bato ozo soutenir soki ebobe bani okobanda komitala okomiyoka soni bandeko nanga. Okomiyoka soni okomituna pe ba question est-ce que ka ngai yo mutozo lite po bandeko na biso musu batika osala buzoba wana oyo bandeko mususu basalaka kofinga ko chrétien ke zongi, mais yo moko susu okoti su na poto wana omi koti susu place ba malala ya kopola bandeko nanga tote ya baninga nini, ote ya baleki o bazolinga bakota pe internet yango nini kaka boye to nini. En tout cas bandeko nanga, je suis désolé namoni to suki awa vraiment téléphone ezokangama bientôt là, mais en tout cas toyeba toyeba kosala oyo eza malamu ntango tozoya koloba na media toloba oyo tomoni eza malamu oyo koblesse bandeko na biso te, ndeko toatake wana totala sala biso nini, aloba na biso nini, mpona nini toloba boye. Soki conseil na mabe moko azosala toya toloba ngo, mais non ekoma kokota tina ba vie privée na bango koloba boye kosala boye, tolinga tosala ba analyse normale. Voilà bandeko, abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment ba commentaire na bino, ba conseil na bino ekosala biso bien. Toko bakaka malembe oya koloba soki ezali tokoya tosali analyse. En tout cas ka ndenge ezalaka. Et voilà, je vous aime bien, bisous, bye bye.